bakende kosombela biso pe baavion ya Pampoise kimpavita anuarite etikali na bazamba nyonso omona kangu lisusu omwene nazalaki na prison bazalaki koyemba kotyako asuki omonaka bandeko na biso te bazalaka na manifestation basalaka ezangi bapesa mo tala kaka autorité morale alongwa akei kokomela kinga sani ye esika bakomisi bazali na tuni bongo na limete bongo na kasabu bongo na lingwana bato bakomisa bazalaki te osala portisi osala soki moto azama osala soki nsima ya bato ye mote lelo eza epave eloko eza te mboka etikali mbongo na présence un paiement na bato ba cause un paiement te bazo et kotika la kaba zo c'est que présence futaki atoucher kisane na bobo makaka américain na Soudan qu'il mobile besoin et y a affaire d'état les Congolais stable président Fanda no bakameme lokuté azo comme le même famille wanate on a compris Congolais akangami quelque part batinda avion et que nous sommes aka Félix au confinement na Dubaï avion na lobi ezane 18 ans makambo ezalaki wapi ezalaki abosanga koyeba soki toyebaka fidele alingaki akota te soki toyebaka basabo ya fidele alingaki akota te ninga fidele eloko asali biso eza te ninga fidele eloko eza te oyaki na basodani mwa bani ya mike no tumwa bino momonaki mundika malonga c'est ce qu'ils ont fait même dans l'armée de Biso. Vous avez un électronicien, vous avez un frigoriste, vous avez comme général. Parce qu'il y a un bâtiment qui dit pas même formation militaire. A commis général. Tout ça, quand on a combien de s'armer. Sena mukili ezana batoy ata opesi yelelo 1 million ata okeko sombele ya avion oyeli ye akoloba uti Pampoise ça veut dire eza mitraille ya Pampoise o critiquer ya ninga bakende ko sombele bisope ba avion ya Pampoise kimpavita anuarite etikali na bazamba nyonso bomona kangu lisusu bokende ka bazamba nyonso ya kotia manyemeke okuta yango na zamba ka kopumba ya liboso wa me milieu ekeyi ya Pampoise bayebaki teke tokoyeba na place basomba kyango Pampoise na kamwa ile isika batinda ka bavion pona mitraille bapanzango découvrir Pampoise sont des criminels puisque avion soko sombi andengwan sur le plan international bakokanga bien les ana avion eko voler non eko voler puisque ça risque vie à bateau quand il sait qu'avion on les repumbo ki wana et même bateau puisque nyonso ke ndeka essaye etikali
essaye etikali ba principe explication te mais millions ekendeki zoka $350,000 350 bayini loba bayini ndengo sawa ni foye bato lero zotal oya zo basiko nasaka neli kamuni no ayina yo kuyina muntu kokalitike fozo neli kamte ça dit que c'est automatique kaka lero zole kanazela okumuna muntu asepeli na yo maman bonjour papa bonjour après ça maman ne sepela kana yemi papa ne sepela kana ye lera zo sepela wan ko pese mbongo te omuna ka bande ko na bisote basaka na manifestation basala ka sangi babesa mbongo tala kaka autorité morale a longwao akeko koma na kinga sani ndiye sika bakumisi bazali na tuni bongo na limete bongo na kasavu bongo na lingwale bato bakumisa bazali kite ba poster bato otelema mukolana ba masaki mo loboko parce que c'est là que 10 souvent c'est là que 5 amasaki molo boko bongo na sema babundaka partage salame bien te ndeko yaya bato na baye pona bolingo te puisque façon bazo yib façon bazo baby c'est richesse ya mboka ozo talo le bika baza ba congolais te puisque soko za congolais oko sala boite jamais oko sala o misali acheter ya jama kaka yo moko vender on ba trafiquer ba kutelema debo moni trafic ba bon puisque ya moko trafiquer yo moko vendeur acheter ba nani ba libanais bazo teka wapi na poto siko ba petit peuple petit commerçant azo vivre na ni ozo ba chinois bakomi ko teka tima tungulu na bamboka mususu ezala kate étranger jaka ko investir biloko minene petit commerce ezali pona bayimboka nde bateka tumwa biloko ya se mais soki chinois komi ko teka na mikate po bato balo bake bachino baso sala mikate ya bien baso tshana bango na matembe ko ba mama na biso ya konja bango mikate ko teka ma musale chinois longo ke pana ya ko kuteka mikate no so na bondimi bokenda bango tina so ni minye bocheba bayini ya mboka les ennemis mais baye ke bango nde bokonzi lo banzamba kufu mais si Dieu existe bien aimé, je vous dis la vérité. Vous allez la politicien, vous allez ceux qui m'ont ensemble, vous allez ceux qui commerçants. C'est mon bateau, Dieu m'a dit. Bonne année. Les lois essaient pas, et l'eau essaie. Moi qui est très bon, mon côté. Le côté. Un paiement d'une présence. Un paiement. Na bateau ba cause un paiement, tu as besoin d'un paiement. Et quand tu as la gamme, besoin de que le président va faire qui était. Faire qui était. A toucher qui s'en est là. Et comment qu'à un moment, Zamba talak. Bananga bazawa. Bateau na mona kabazo me kola Zambé. Et ça kaba mindele. Batumuni douté. Bokanga français n'Angola, bokanga français na Botswana, bokanga français na Congo démocratique. Lobby ministre des affaires étrangères ya ba français azoya. Bokangi français mwa. Tu y pour la libération na.
des amis. Bobo makaka américain, même dans le Soudan. Mokil mobimbe so yep. Et il y a affaire d'État. Les Congolais, à table, beaucoup de présidents Fanda no baka même le côté. Azo comme le même famille on était. Pona komona Congolais akangami quelque part. Batinda avion et quelque chose batouane. Kaka Félix aye. Oh confinement na Dubaï. Avion na lobi Zambé. 18 ans makambo ezalaki wapi. Donc Congolais na poubelle. Congolais kama mutu pam. Jamais okoyoka ke gouvernement landé qui va Congolais na Afrique du Sud. Est-ce que babomi bango? Non. Est-ce que banyokoli bango? Non. Yesu azalaki na 12 apôtres sans savoir que parmi les 12 où il y a personne finance. Makambo ya finance c'est le loter. Je t'en samoui ça qui Yesu passe à usakanite. Dega ministre de finance azomo tsaba to passe na autorité morale. Bakangi bobi misabo bosala boy je t'assais c'est la gata ma pa ndengeni eloko ezate yebisa bango bakende Bible sobe azoyi bandenga lingi mais mutu wana wa batikeli kes bongo azotang ndenga lingi azosala dépense moko ndazokende pa batko na okaki bozoluka mutu wana mutuwa umeona zalaka na hii papa ulobi ndenge nini na kotekele bino ye juda sabongo mbongo nyoso sana yango siko ngane tuni yebisa ngai Marie na Joseph batiki bilanga na bango batiki ndako batiki misala na bango condition ezeli po bazongi fomu ina ye akofu Lusamu na bango ekozeli. Erote umela. Benise. Ndelu samu. Lusamu eselia zambe sungangai. Erote asele nini? Akufa. Nazo mwaye ya kuzonga na bana. Lokole siko yao. Tu Congolais. Est-ce que l'ingem c'est se voiler facilité. Parce que nous avons fossoyer. Pour ces années, bali-moi. Zamba kosala nini po bato bali-moi. Ne soué ya mutunyos. Le loy. Ce que bayo kaka ke yikis. Yikrek. Asala ka accident akufina mutu. Mais tu vas aller libanda. Mais pourquoi besoin de baquer? Ndenge moko na Marie na Joseph. Moko no ba prendre que Roda kufi. Et c'est là que Marie yaka Roda kufi. Moko no mususu ko na pe yikireka keyi. Papa, les zamani ngisaka. Mon boutou c'est il était le tout puissant. Ah oui, non, ça t'es né, c'est comme moi. Bozoloba, pour boyer dans nos ancêtres. Pour vivre, pensez mon boutou. Puis sonder ton vivre, wazaba. À l'équipe nous. Binobo Kambi Afrique. Mon boutou a Kamba qui Afrique. Mon boutou a changé par président d'Afrique. Si ce n'est qu'au copier Gambo, il était le tout puissant. Baso banga je même dans le monde. Il est les zamba qui t'aiment. Ce qui n'a pas d'esprit. Ce qui n'a pas d'esprit. Bien entraîné. Nous sommes aux États-Unis, ils sont partout.
mais nzamba kitaki esere ka ko sanko yeba soki toyeba ka fitela lingaki akota hote soki toyeba ke basabo ya fitela lingaki akota hote linga fitel eloko asali biso ezate linga fitel eloko ezate ayaki na basotani tu moi bani ya mike no tu moi bino bomonaki munduka melonga munduka melonga ezakite. C'est ce qu'ils ont fait même dans l'armée nabiso. Qu'on soit un électronicien, qu'on soit frigoriste, azo comme général. Bazo yana batumo kutinete, asali même pas même formation militaire. A commis général. Tout ça que pona ko bebi s'armée. Pona ko bebi s'armée. Dieu. Ce que je vous dis c'est la vérité. Parce que vous avez toujours dit bien. C'est pour cela que nous sommes bateau. Même dans la famille, nous sommes facile. Et l'eau quoi les bossos, ce qu'on lingi, on longue, l'on l'a cobang. T'as l'on l'a qui cobang devant Goliath. De l'eau quoi est chaque victoire. Bien aimé dans le Seigneur, tellement que basali Rwanda munene, basali kakami munene, biloko nyonso minene, Congo yemuke, nous sommes nos copains ici là-bas. Eh, keba, basa très dangereux, basa soutenir na Rwanda nina. C'est-à-dire que nous sommes que, batu baseme loko moko, oui ça ya moté, bon mata niveau, bon mona Congo munene, bon mona Zamba sana bino. Avec Dieu nous ferons quoi? Exploit. Nazob sabat. Même yo tu sauras que mboka mukolo na ngwa zalaka. Oya suki saka ba dictateur. Na bato ba moni saka ba tupasi. Azali kala mingi te azoba ande musala de bomona ke lombe mobutu vers 9h ya wana zokima azoke mena butu kaka ndenga bosoka ba cadre ya MCC ko sala ba déclaration kini ke mulumba simbi papier azali vivana na kufute le maréchal Mobutu il est en train de vaquer à ses occupations. Il est calme, serein. Mais dans 9 heures, calme, serein, il y a un ok. Il y a un qui papier, la bichi, on va traverser la boîte. Il y a un tanga. Même si il y a un peu, bon, il y a là. Zamba kufote. Les autres choses sont éternelles. Les autres allons exploiter la semaine. Parce que les camarades c'est lié à Moula et Trel Sanza Moko. Même Moukile là. Régis des oiseaux n'a coupé si nous maïté. Mais ça m'a kosunga yo salima ina lupangu na yo. Weba kangote. Na kusambele bino bo pambula. Osala mai na lupangu na yo. Bachaka moteur, ezo benga mai na mapele. Nengere jite zo achaka bakisi wa yo pezo cha bakisi. Okomi na régite zo na ndako na yo. Soki bisonyo sokomi na régite zo na ndako na biso. Mai na bango etulite bako nganga ke tokate bino mai lokola po je vous livre un secret omoni banjoko soki baso bundu ni nebebaka
société moi bilanga moi c'est ça le problème. Koluka positionnement eza guerre bato bazo fute soko guerre so eza peuple tokusala bango po totalisa bango babanga biso lelo tokusala boye peuple akumone que en tout cas bato ifo batik bawoy c'est ça le kamuza lelo zayi koyoka tokabola ya soki bato ya bawo bazali ya bayebisonge pour saboter biloko wana pour saboter yango lelo ba ko saboter peuple atomboka ndeli kamuza siko société boy ya biso oy boy ya biso oy boy ya biso rejite zo na maboko na bango SNL na maboko na bango okatamingi akatamingi okatamai akatamai bana classe bobi mabasenya botomboka batomboka c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, mboka esalaka ya Nzambe malgré obotami na famille wana mais mutu aseli bato ya famille eza Nzambe bakolonga yo te bazala maîtrise na kote omoni bandeko ina biso tozalaki na bango kana puisque constitution tozana yango ezali mingi fabrication ya FCC bango nde bazalaki tongo balamuki babakisi bafani babakisi c'est pour cela que c'est la taillé sur l'autorité morale mais au comment basala ngwe batanga kango te mingi basotanga kango te même le peuple même ndeko zawa mukolo moko na salaki na conférence de presse isaki makambo de l'église ministre ya justice atangwana asalaki makambo oyo ejaki trouble makasi côté église fallait la salle conférence de presse mais conférence de presse ezalaki ya bible te conférence de presse il fallait na interpréter loi constitution nalikaki liboso nalobi naza contre maka ministre alobi boy lobi ba journaliste boya siko ministre moko abengai alobi eza bible te makambo kolobi ezali constitution est-ce que ozana yango siko yo ya benga wana ayoka na kate na oyo ngana sekine likamo olanda ngai ko comprendre mate tozana ngona semaine alobi que nazo tindele yo mutu siko apese yo constitution otanga ngubutu mubimba o maîtriser makambo bandeko mukete na muni mutu ka ya ministre yao bapese nga constitution ya sika nazalaka na yango te article na yeba kango te bala moko nazwi linette na fandeli yango na balcon lobby conférence de presse na komi kaka article 22 alinéa 3 lobby nini na tangi ti na maîtriser butu lobby na ebisi pasteur Kato yo mutoko bande kutanga atu bayeba tondi ona bango expert moko aseli koto me bayebi komana bundi butu te ekomi kana lobi na lobi ti pasteur Kato dans l'article 60 alinéa 2 abandi kolobeti atangi esili na bandi kolobo siko ministre na zakina likambo lobio asali droit wapi
abengi ngai toyokana. Donc ezeli pona kuteli soki l'ignorance tiwa. Ignorance. Même si quand on cause un droit na yo, osoye beteke neza na droit na place. Omwana kandenga basala ka batute. Soka bo bouger comme malobi to ko beta bino. To ko bakele bino ma ya moto. To li muto abi malobi te. Marche beaucoup moins de lobby. C'est comme si constitution est boy marche. Le coup les scores battent bien goûté. Beaucoup moins de que et Clément to fond de biso ou l'andeki gouverner te. Mais ce qui bateau ba yebi mi bec bazali ba ko gouverner tika article tel le lobby boy. Gouverneur peut avandi nie. Des négociations na ba politicien bazo sakana na peuple.